La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bandeko nanga mbote bandeko bolandaka biso 42 tolobaka ya gabi ba vérité ebimi makambu e kwei ba audio ezali bandeko bolandaka biso totiela bino ba audio boyoka nini ekomisa ya gabi nzoto boye internet o matière likolo ya matière bandeko nanga na asir boze belé obiso soto yebi ya gabi mutu tout ayebi ya gabi mutu tout o alandaka théâtre ayebi ya gabi ndenge azalaka ya gabi sera azopela nani ayebi ya gabi te ya gabi azalaki mwasi kitoko ya gabi seri wana azopela nanu azomimona nanu donc makambu eza ebele donc ndenge bomoni santé ya gabi ekoma boye eza na makambu mususu oyo ebombama oyo eza na sima na yango balobi ke mibali ya bato bandaki kolinga nde basi wana babwakela maladi nde basi wana basala ye boye nde basi en tout cas makambu ebimi ebele na otikela bino boyoka explication claire ndenge bazo ko expliquer biso. Alors bandeko bolandaka biso nga naza vraiment mieux placé à ko expliquer bino te na otikela bino boyoka ndeko na biso ndenga zo expliquer selon mwasi oyo ya gabi bimala mobile na ekala ndenge alobi ndenge asala ya gabi bandeko bolinga irsi botelo ya TV en tout cas nzamba lola pambola bino car ande boyebi ana lobaka toujours bonjour bonsoir mingi dépendant na ero kolanda biso dona bato balandaka irsi botelo ya TV bato balandaka biso bayebi ke tolobaka toujours bonjour bonsoir ezo dépendre na ba ero yo ozo landa biso. Alors bandeko nanga na pesi bino mbote esika no so bozali ba o bolingaka biso en tout cas tango koti na émission na biso ko hésiter te ya ko partager ba o penza bolinga ya bino irsil botelo TV ndeko koti na émission na biso partager biso partout ndeko nanga partager po makambo minene za awa partager bandeko ebele baya koyoka ba ope ba comédien o bazana nu ya ba jeune fille ba o bazo mema pe vi na loyenge en tout cas bo partager bango nyonso baya koyoka loyenge efuta kate bandeko nanga partager vidéo partout na WhatsApp na Messenger na Facebook partout partager tindela bandeko lien baya koyoka eloko nini oyo komela ya gabi ti ya gabi bomoni ya gabi alongwa mbala mona kimwasi kitoko biso nso toyebi kala ya mutu ezala kitoko te mesika ya mutu ezalaka kitoko so tozwi kala ba comédienne otali sika na bango mona ke kala na bango bazaki pena kitoko te o mona ke tozo préférer bango na sika na bango
Amae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na matali fertilité masculine grandissement des troisième jambe qui mobali esalaka te pe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavcare baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solosolo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavcare kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé mpe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya allemagne mpe angleterre na gavcare okosepela. Mais ya Gabi kala zaki mwasi kitoko mais ya Gabi anuni avant même akoma na 55 ans avant même akoma na 60 ans lelo bomona ya Gabi anuni kaka boye lelo bomona ya Gabi anuni kaka boye ya Gabi anuni donc anuni avant âge na ye eza problème bandeko nanga nzamba lola pambola bino bato bozwaka ta ya kopartager wana na otikela bino ba audio to landa nanu nini oye batama na sima ya santé ya Gabi nzamba lola pambola bino ba obolanda biso ba obo partageaka ba obo emara ba video na biso en tout cas so ezambala no liboso tango koti osabone tango zo sabone ko hésiter pété ya kopartager ko hésiter te surtout ya kopartager ko hésiter te ya ko aimer vidéo en tout cas tango s'abonner aimer biso vidéo partager partout tango s'abonner pe ko bosana te activer biso cloche de notification cloche de notification penze ko permettre yo prochainement tango tozoya na ba analyse na biso o tala biso partout esika nyonso okozala ya bo mon tolobaka toujours quand vous abonnez activez la cloche de notification. Mbote nanga na mama langai, mama princesse Alegria, mama Yvonne sikozali, nzambalola continue ko pambola yo, nzambalola batela yo, nzambalola asala yo bolamu obika vraiment bolamu nzambe na kimotema malamu oyo o zalaka nango. Mbote na Madeleine Akeita, ba gros bisous, mama Madeleine sikozali, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, en tout cas, tolingio mingi, mama Madeleine Akeita, nzamba pambola yo, nzamba sala yo bolamu, Linda Bukulu ya Balinda, veut dire Linda Bukulu de Ursule Botella TV, Ozoyo Kanate, en tout cas, ba gros bisous à toi, et sans oublier mes enfants, Daniela Nzongo, Exaïel, nzamba lola a pambola bino. Bandero nanga, awa siko nototike la bino ba audio, boyo kananu, nini oyo, ezoleka epa ya Gabriel to nini oyo elekaka na vie ya Gabi yango balobaka jeune fille tango za elenge sepela na bolenge na yo me yeba kotambola na bolenge na yo pour que avenir e cause yo ba problème ite ezana ba jeune fille ebele lelo bazo vivre ba problème ya ba passé na bango ezana ba jeune fille ebele lelo bakutana na ba mabe moko na ba futur pourquoi parce que passé na bango ezalaka mabe oza jeune fille ya bomba yeba komemela avenir na yo pour que futur na yo e causer problème ite ba jeune fille ebele bazo vivre le quoi futur ezate ba jeune fille ebele ba otala ka kilelo
ba jeune fille ebele bazo vivre ba otala ka kilelo bazo mona lobité ba otala te ba problème o ba makambo bazo sala mabe o bazo créer ba otala te ke avenir ememela bango problème ba otala te ke lobi ba ozana posa libala ba ozana posa bana ba ozana posa réputation ba otala ngote eza ba vie o to mona lelo na ba jeune fille na biso ba komi ko envier ba jeune fille ebele bazo mema vie na bango vraiment kitoko na réseaux sociaux tozo mona nyonso alors ya gabi kibu jeunesse na ye ya gabi vie na ye amema ngo penza kitoko te wana na commencer na nga ba mote na koya na nga kokosa te ona banga kuluba non tozo lo balikambo oyo to kuti na réseaux sociaux o to yebi ke ezala bongo yango nde tozo loba ya gabi vi na ye to pa venir na ye to pe kibu jeunesse na ye to lobela kaka amemaka ngo penza bien te amemaka kibu jeunesse na ye bien te wana mututu na internet ayebi naza mutu liboso te ya koya kolobango mututu ayebi ya gabi akenda ba Angola ya gabi asala mwa baloyenge bele na Angola pourquoi parce que nzamba pesa ki nzoto ya kitoko ya gabi azaki mwasi kitoko lelo tomoni photo boeme azalaki penza mwasi kitoko amemaki atambo ki penza mabe atambola ki bien te po azalaki trop sir na beauté na ye azalaki trop sir na beauté na ye yango atambola ki bien te kozwa ba mibali ya batu kobimana mibali ya batu kobebisa ba vie ya batu ya gabi owo mona azalaki prête ya osala nyonso abande komona kaka kaza na ye beauté mibali baolinga ye bazolula ye amema ki pena vie na luyenge ngana oyeba série ya gabi ayaka Cape Town makamyo soza mamba oloba te na yebi série ya gabi ayaka na Cape Town awa omona ke otalobi mama nanga ba comédien ngo tokaka bango boende elekeli yo kaka elekeli yo kaka choix ezate alors ba makambu ebimi ebele na otikela bino to landa après to ya kopesa conseil na suka ndeko mema vie na yo bien ba jeune o alelo ezala ba jeune comédienne surtout ba jeune comédienne o bozana no mafuta ezotanga bino na nzoto o bozana no kitoko ya mema vie na yo bien bino ko boza batu moko boye ba vie ya na bino ba comédien o été arabino tala vie ya gabi ndenge suka tala mama Teresa kuna ndenga komaneka lizeze moko boye bakomaka ba mizeze moko bomona ka lizeze moko boye sans esprit mutu mo boye ka ba mikala tala Bijou la reine azaki mwasi Bijou la reine mwasi kitoko Bijou la reine pas salivia sali kindumba ayo zona ye mwa libala na ye na 17h ola batela libala o azuna 17h loyenge mobala ngo batu kutu ebele ba finga mobala Bijou la reine na réseaux sociaux. Mais Bijou la reine ka mobulu mobali pour aboyi na esusu ye wana komande ka lelo alekibo elobi alekibo lelo ake lobi ake eza na litomba moko te yango to pesa natia bino no bolanda to ko pesa conseil to landa no to ko pesa conseil na ba comédienne o ya mikie to mona lelo tangu bo pela bo saisir bo opportunité et comme na moment moko opportunité ozala sute mibali ebele ba bimana ya gabi mibali ba bana lula ya gabi ata ya gabi soko lelo ya longoli bilamba liboso na ba mone kele mingi ba boya ye me ba bosa na ke bango kande balinga ka ya avant bango kande ba banda ko envier ko bimana ya avant bozo mona donc vie ezana ba réalité ebele nzamba bambolio oza mwasi kitoko komema kitoko no na loyengete komema kitoko no te offert souffrir batu komema kitoko no te offert souffrir surtout basia mabala oyebite avenir na e ozala ndenge nini bande konanga na otikela bino to landa en tout cas partager vidéo partout conseil o ekosunga bande ko mususu tielanga j'aime o s'abonner et ozala bien to landa ya gabi simbaki na époque moko ya gabi asalaki succès bandeko boyebi combien de basi balila boyebi combien de basi basieta pona Gabriel ezaka po toza na communauté moko boyete dikina tika kaka me na yebiso kakoloba nzoto wana bande ko exposer yango aulata kaka doni kaleso nyoso libanda donc soka ngunza mi boy fo bomona kaleso mutolo libanda aya kolakisa ngana mukola Gabriel menana nzoto kitoko koleka ye na mibalo ya betisaka mitu bakoma ko regretter komona elolenge wana bandeko la famille
makambo ezali toloba te oh akoli yaya akoli toboyi te. Est-ce que omoni Gabriel? Imaginez-vous nde tomona Gabriel na bilamba atikala siko nuit auzandeni. Merci pour le faire. Merci pour le tapotage. Tozo mona ya Gabi alati bilamba avec 4 fesses. Tozo mona ya Gabi loboko koto donc loboko bandi ko pasuka yango moko mutuna na kufite. Sikoyo atika la nuit. Et puis Gabriel nini? Gabriel comment nani boleka soki nani? Ya Gabi o mibali batanga soyi. O mibali basomba ba ombia. O mibali bafutela ba biye bakende Kinshasa. Ndeko yo yebi Gabriel te. Yo yebi Gabriel bolembo te. Gabriel bolembo mokile simbisi touche. Yo lokolo oyaki théâtre pona ko teka nzoto to ko sunga yo teka nzoto bandeko. Gabriel akoma na bilamba mo kaka donc no yebisa bino na sense kaka ebomba nzoto. Moi so bandeko lakisa nzoto. Gabriel na lipati. To yeba ki li pati reine à beauté. To yeba ki li pati ya tato ko nuna. Mais il faut to nuna avec dignité. Ata ba njoto ko kende bien sûr njoto 20 ans. Et ko quarantaine na njoto 50 ans ou ya 40 ans. On est d'accord. Mais oya Gabriel na oyebi sabino le terrain ma boule l'arbitre kolo les supporters est méchant. Bolembo. Kiboko lo news. Makambo zali. Ya Gabi ba simbisa et touche. Na époque à de Gabriel. Yo, Gabriel a tout anissa mibali mitou. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, botu na bana Luanda. Tango Gabriel a yaki. Mama! Hehe. Basi oyo mibali na baba muna na kanambongo. Ya, tuna sango ba ebiso. Mibali a poto kutu kolobate. Baswana na bandako ko donc fani na mobali no bebo la théâtre mobali soka moni Gabriel donc a oye bisa yo moi si na ekete moi songai te il faut na quitter là donc to yebi pete soki ezalaka kisa séduction soki nini bandeko na ngone se Tozo continuer bandeko nanga la famille tozo continuer ba audio et naïf bino ba eza tellement ebele tozo continuer tielanga j'aime s'il vous plaît tielanga j'aime meka ko partager lenga partager pour conseil o tozo pesa awa ezaka pona yo mokote partager conseil o ekosunga bandeko mususu en tout cas na koloba ebele pona ko pesa penza conseil ndeko soko ko partager nzamba lola opambola yo to partager partout to partager vraiment partout conseil oyo eko sunga bandeko mususu via Gabi eza vraiment na ba mabaku ebele via Gabi eza na ba mabaku ebele ya Gabi ana mambebele ifwa tubela botali photo o bomoni ya Gabi alati polo noir ya maboko milai o aza ya kotelema bomoni ndenge polo esali do bomoni liboko ndenge esali likolo ekangi makasi koto osko eza mukie ya Gabi soko bia longola bilamba na misu na biso toyoka mawa mais comme pe aza na entourage ya malamu te o bakoyi ko conseiller alukata akende baba akende sport d'abord asali ba sport azala na régime alimentaire o akoki kolia asala ba sport a stopper kolia ba biloko mususu surtout aluka docteur a bien alande la santé na ye aozonga na ndenga zalaki lelo bomo na bana biso bazoki ko katara bandeko na biso basi bayoki ko katara nzoto eza po ba yebite ke ceux qui ont changé kaka régime alimentaire na yo au koti na sport okoki ko perdre ata 15 kilos na un mois au perdre yango ce qu'on ça la sport régulièrement au côté vraiment na régime alimentaire moko ya bien o ezake o stopper ko lia biloko ebele surtout ceux qui o stopper ko tia sukali na biloko o ko melatina sukali ceux qui o stopper eloko wana au côté na régime alimentaire moko ya bien e ko sunga yo makasi eko sunga yo makasi na vie ozala bien mais loko ya Gabi azoyeba te yango wana mais ya Gabi azaka kana baloyenge ya Gabi azaka kofinga batu ya Gabi azaka kovandela bakombo koluka kopelisa moto po ya moni déjà ke anga déjà vie déjà boy a obanda kopelisa ba moto na biso lelo to yiki kuna na ngamba ba Jérémie kisongi songi bimi na poisa kuna
kisongisongi bimi na mpoasa kuna tokoyela bino matière wana tokoyela bino matière wana kisongisongi bimi na mpoasa mais bazokoka ko réaliser te bazokoka koya koloba na réseaux sociaux te ke eza Jérémie nda créer nyonso wana yo mutu moko na Cardozo lobanaka te yo mutu moko na Karinya Mado Kevin Sidney o bloqué ka pamba boy mais bazobima baya loba eza Kevin Sidney bazobanga koloba ke eza Jérémie po Jérémie okabona na sila makambo eza tellement ébélé. Yango bomonto yaka toujours koloba ya Gabi landela soin ya nzoto na yo tika ba distraction na réseaux sociaux. Landela soin ya nzoto na yo nzoto eza kitoko te. Ya Gabi ozalaka boye te. Yango moni lelo ba vérité monsieur komi kobima na réseaux sociaux. Bande koto continuer vraiment ba audio na biso kande na lobaki eza penza ebele to continuer alors zala mutema malamu ya ko partager lenga zala mutema malamu ya ko s'abonner ponanga zala mutema malamu penza surtout ya ko activer cloche de notification pour que mbala simata mutozyo na ba analyse na biso e komela yo directement esika nyonso okozala. Alors, partagez biso na Facebook, na WhatsApp, na Messenger. Nzambalola ako pambola yo. Tango s'abonner, tilanga j'aime bien. Partagez conseil ona bande kwebele, balanda ba yoka. Vi ba memara yango na presete. Soko memi vi na oma be yeba ke fitir e ko rattrape yo. Yeba ke fitir e ko kanga yo. Eloko wana bato ebele ba yeba kango te. Bozo me makaba vi na bino mbilinga. Bozo me makaba vi na bino bongo. Bozo me makaba vi na bino mabe bozoye bateke ndengo zo mema vi na yo bwe fitire kokanga yo so na seli bino audio to yo kana fin na ngona obetela bino lisolo ya ndeko moko oyo ayaki kokweya na fitire kangie me azalaki deja na ndako libala me esengaki a divorcer na mobali wana po abima na papa ya mobali wana comme ya banda ko lingara ba marié abimaka na papa ya mobali na wana sans le savoir metango aye ko bala fitire na ye passé na ye e ko rattraper na fitir bande ko basi o bokomi bizaleli moko mabe o bo tambola mabe ya Gabi ate ya rabino botala kata ba vie ya bato mususu otali lobi non na me ma vie na nga malembe bo me ma ba vie na bino malembe presser na vie e futa kate ba wela bazanga tolanda to continuer kolanda ba audio tolanda Kibokolo News makambo ezali ya Gabi basimbisa e touche na époque de Gabriel, yo, Gabriel, a tout anissa mibali mitou. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, botu na bana Luanda. Tango Gabriel a yaki, mama, basi yo mibali na baba muna na kanambongo, ya, tuna sango ba ebiso. Mibali a poto kutu kolobate. Baswana na bandako ko donc ofani na mobali no bebo la théâtre mobali soka moni Gabriel donc aoye bisa yo moi sina ekete moi songai te il faut na quitter là donc to yebi pete soki ezalaka kisa séduction e soki nini bande konanga on ne sait pas ki Bokolo News mais ya page kamata ba bisou kamata bi pwe mokili makambu to banga makambu lelo Gabriel ya Gabriel lati na noir kenda soki matanga bande konanga ozo comprendre to lobi ondeni ya Gabi basse kabwani en 4 parties ya Gabi mwasi o abande ko lata doni mwasi oyo kalesio ezalaka toujours libanda donc Gabriel soka lati pantalon il faut bomona babenga nini ando lata mingba boxer il faut mona ninya likolo Sili peut faire la likolo, pantalon na C. Je sais pas si vous vous rappelez encore. Na yebite so bozo se rappeler bandeko so bozo se rappeler bo yebisangai, bo lingona ngai, bo kamata ba bisou. Hein? Gabriel à l'époque bandeko. Mais moi soyo, abomo mabala mibale. Moi si oyo bandeko quand elle s'habillait toujours légèrement. Elle s'habillait toujours légèrement. Caleçon, il faut mon caleçon Gabi. Il faut mon soutien. Moutolo libanda, moukongo, il faut besoin moukongo. Yaya. Ce n'est pas aujourd'hui, hein. Gabriel Babaniko baby ça une autre, ça date des années.
bokende kozonga na ba théâtre bokomona ke ça date des années mauvais sort oyo lelo tokoloba ya Gabi oui lelo mais je vous dis ça date des années Gabriel nzoto banda kobeba ya Gabi aza ko se décomposer vivant o balobaka ganga lisusu ndengo zalaki koganga e lakisa lisusu ndengo zalaki kolakisa e bipe lisusu ndengo zalaki ko bipe bande konanga moni ya Gabi ndenga zawana e ana basi o ya trouble ba seka ye ba seka kaye ezana mibali o ya trouble pe mitu bakoma kofanda bazotala kaka nzoto ngo oyo ngana bomela ki nzoto kaka nzoto ango yango ngana bomela ki nzoto yango bandeko to tambola malamu na se ya moyo yo bolingo nanga to tambola malamu na se ya moyo oyo mutoto ya papa kamata ba bizo ce n'est pas parce que ozana nous gêne oya kolakisa nzoto to boite mais salela loyenge na yo malamu bolenge na yo okende ko nyate sika o ba nyata kate bandeko nzoto ebebi yo mwana moso ko bina matako 4 soki vie ya kutu na âge ya vie ya bali na âge ya vie ya bali par rapport à vie ya na Gabi vie ya abanda théâtre zalaka déjà munene na bassin. Mais malgré ça, on a quand même que vie à oui à coli, mais quand même nzota te bakisami munene, mais quand même tu comprends que ce n'est pas du pétrin. Mais oya ya Gabi bande konangai basimbisa e touche. Balobi lokola yoza ne loko mususu te. Moi c'est mususu à part nzota koza na mayele na ye. Yo à part kolakisa nzoto loko ezate to kolakisa oke nzoto wana okolakisa ngo lisute. Bande konanga. Bandeko mokilo eza na makambo eza frapa nzambe toyebite eza bibaka baka toyebite eza bisukola sukola toyebite mais Gabriel oya ya Gabi akosuka boite walai ya Gabi akoki kosuka boite nde ya Gabi asuki nzote komi ko se décomposer non akosuka boite ya Gabi alobi soko moni ya Gabi boye donc ya Gabi oya bande ko pesa posa oke mobali soka tali ya Gabi ayoki penda ke temisisa nzoto telemi mais ya Gabi lelo akomi soka telemi liboso ya mibali to ya bana mibali par rapport de nzoto komi ya misisa lali mobali ye moka lo ami yoki ngai neto lie citron obonde sala nzoto mingai omi yoki mingai yo moko bandeko to ebana kotambwa malamu eza nini tosh eza nini o ekomeli ya Gabi o ezo sala ya Gabi nzoto ekomi mimpiku to boyo na biso te nzoto à 20 ans et koko kama jamais na nzoto à 40 ans ou bien 50 ans on est bien d'accord toboite mengana oyebi sabino ya Gabi na ndimite ya Gabi akomi na 50 ans je ne crois pas à cause à la lème sous entre 49 48 je ne crois pas ya Gabi akomi na 50 ans boko milanga nani boko melanga bandeko bino toboyebi aja ya Gabi boko melanga yi bino toboyebi aja ya Gabi akoza na age ni bandeko nanga pour vous comprendre que ça n'a rien à voir avec oh non c'est normal non elle a encore du temps voilà ya Gabi aza mwana 1977 qui veut dire azana 48 ans.
nasi tosilisi penza kolanda tolandi malamu bo comprendre penza malamu problème ango eza nini bomona vie kandi na otoyebisa bino vie ezalaka nango na retard te bato mosusu bakasaka soki azosala likambo mbangu na miniti azowelela vie lokola vie eza na retard azowelela lokola akoeshue na vie eza na retard te vie eza na retard te nalobaka na bino toujours bawela bazanga yaga bia mema vie na ye bien te yaga bia kenda babraza d'ailleurs d'abord toyokango kutu pa na ye moko akenda babraza akenda yaga bia tambula partout me bisika nyonso oyo agabi aleka baplace nyonso oyo agabi aniata baplace nyonso oyo agabi atambola toyokaka batémoignage ya mabe et surtout kutu na Angola toyokaka batémoignage ya mabe oyeba te eloko nini oyeba te nini ocréer na futur na yo bayagabi ndenge yagabi azaki mwasi kitoko yagabi aboya mabala combien mais lelo bomonde yagabi akomela Belleville likambo bomonde yagabi akotela Belleville ezuwa mais yagabi ye moko mkomsi ye moko lobango na TV keso ezaki pona kobala mesi abala kala po bandane koboya mabala ye moko abimisa ngo boye na TV ye moko lobango penza boye na TV abimisa ngo na munoko na ye ke ye soki ezaki libala mesi abala kala mais ye moko nda bandana na ye koboya na ye mabala yango ti lelo abala te wana kutu ye moko lobaki yango wana kutu muto ya oloba nango azate po ye moko alobaki yango abanda koboya mabala po ani po azalaki trop sir na ye abanda koboya mabala po ani po azalaki aomimona kaka te aza joli aomimona kaka te ye aza na ye kitoko ye aza na ye bien eloko moko ekakola ye eza te akasi peut-être akozala kaka bongo me bomoni agabi nde akomi sono bina bino to bando tala ba passé na bango tozo ba photo ya Belleville kala tozi ba photo ya Belleville sika tozo ba photo ya Exil Peshanga kala tozi ya sika tozo ba photo ya Sila kala tozi ya sika tozo ba photo ya Dina na kala tozi ba photo ya sika au préféré bango na sika na bango mais pourquoi ya gabi to préféré na kala to finga te tout ça analyse normale mais bino batumsu comme bozaka bazoba batumsu bazaka bazoba au mona analyse abwe ba osala analyse bien pour no pesa conseil mais comme ki fana kwiti kota na makila au yakaka afingi pour bo comprendre kate yango bo sunga ya gabi te normalement ba fana ya gabi boza batumu bo bengisa ya gabi bo vandisa ya gabi bo solisa ya gabi alande la santé na ye santé ya gabi eza kitoko te ya gabi amelaka bakisi toyebi kamelaka bakisi attention toyebi biso nyonso alors il faut alande la santé na ye très bien munene azoya wana eza ya kitoko te eza santé normale te eza santé moko eza na maladie eza santé moko kitoko te il faut alandela yango atako to babike o basi babwakele maladi o ya gabi babwakele maladi o bonde tozoyoka na réseaux sociaux ndenge boucho yoka na teli bino ba audio o boyoki mais il faut alande la santé na akzonga na ba activité sportive azonga na ba activité sportive asala sport a planifier ata 4 jours ata par semaine asala kango ata 4 fois esungai me ya gabi aza makasi na mafinga wana bino boye ko betele maboko wana bino bo sepela tanga zo finga Belleville bozo sepela me bota la vie ya Belleville bota la vie ya Gabi bota la santé Belleville bota la santé ya Gabi me boza wana tango ya Gabi azo finga Belleville bozo beta maboko bozo sepela me bota la différence place oya Gabi atie loboko soka longoli loboko place ana bomona ndenge ya Gabi akabwani bomona ndenge ya Gabi fwenge one seli lokwa bibona sima kitoko te mais peut-être tanga banda ko sala vie banda ko pekisa ye ayokaka te peut-être ayokaka te aboyaka koyoka amemaka vie na mapeka
amemaka vi na mapeka atambolisaka ndenge ya lingi yango bomoni lelo tote ya génération ya lelo bazwi babimiseli biso lisu TikTok babimisi su TikTok babomi lisusu génération ya lelo eza kitoko te génération ya lelo komi génération moko esi ebebi génération lelo tomona ba jeune fille bakomi na vie apressée tomona ba jeune fille so bazowela ni na vie toyebi te tala génération lelo ndenge beba basi bakoma koenvier bazomema vie lokola avenir eza te omona jeune fille moko exposé na nzoto nyonso libanda omona batala eza na ba challenge mususu muto azoko se respecta koyo kosala te momona ba challenge mususu bosala aoyeba te ke lobi kuna azana besoin ya réputation lobi kuna passé na ye koki ko rattraper présent na ye na betela bino lisolo eza na ndeko moko ndeko wana azalaki mwasi kitoko kombo na ye Arlette azalaki mwasi kitoko na quartier na biso tozalaki kobanga ye omuna penake yayo kitoko tona se bino kitoko ya bandako kipete ya bandako bima na bapapa baninga na bapapa mibimba bovanda kabe bayaka kaka kotika ye na bajip alalaka na ndako te mama bango azangaka conseil opesa ye po mwana nda banda kosokipe na famille mama na ye azangaka conseil opesa ye po mwana nda banda kosunga bango mwana nda banda kosokipe na bango alors conseil akopesa mwana ezalaki te bandeko nanga mwana mwasi na asunga famille atangisi baleki na ye na mbongo ya kindumba mbongo abimanga na bapapa batu abimana bapapa batu aye na ndako aye kolesa mbongo wana pa na bango eyo salake ka ndenge zalaka akoli na ye ya wana akolaki na ye aye penza kokoma na âge moko avancé a décidé atika kindumba oyo asala aluka mobali abala aye okutana na tonton Herma na Canada akutani na tonton Herman na Canada tonton wana sepeli na ye bakutani ka na ba réseaux sociaux boye tonton wana yaki koya voyage liboso bakutani pe akepe kotala ye tonton wana sepela na yaya wana pas possible tonton wana soka ye kotika yaya na quartier tozo kamwa toloba yaya azu mobala kitoko boye tu azu mobala jeune en tout cas akomi pe kosambela pe sivi na ye na Jésus Christ tokoma mone pe habillement na ye échanger bandeko nanga tonto Herma azongaka na ye te azongi Canada bakontinyaka kaka kosola na mwasi na ye bakontinyaka kaka kosola na mwasi na ye mwana mobali ya batu yaya alongwe Canada afuti pena biye na ye aye po aya kobala mwasi na ye bandeko boyebe eloko ni esalemaki ba jeune fille bomema vi na loyenge te ba jeune fille bobimaka leona bapapa ya baninga bomemaka vi na loyenge te boyebi fitiri na bino esika ezokende te papa aza na bana na ya ba jeune garçon yo bimaka na ye oyebi te soki okutana na mwana papa wana na nzela nini oyo akolinga ya kohonore yo na vie oyo akolinga tia okimia na vie oyo peut-être eza mobala vie na yo bandeko ya Arlette basaleli ye bapesi facture batindi nini enveloppe oyo batindaka na famille ke famille ya mobali ezoya kokutana na famille ya mwasi ti tozoloba bongo papa ya mobali ayebi te ke mwasi oyo bazoki kobala ye nde azalaki likangu na ye bavivra na ye pendant 5 ans papa ya mobali ayebi eloko wana te papa ya mobali aaccepte mwana na ye azoki kobala mwasi yaya libala wana amonike te moya salango epa na bango eza te bake kosalango pa ya papa leki na bo po papa ba ya Arlette ayeki kokufa papa bango akufaki alors ka ndenge ezalaka papa aza na bomoi te papa leki alobi il faut bake kosala libala na epa na ye po ye nde atikalaki lokola papa baye kokende na ozone esika papa leki na bango azalaka baye kokende famille mobali pe pesi pe enveloppe wana mobali pa uti pe Canada ye abasali pa enveloppe mobali pa pesi mwasi na ekara ndenge ezalaka batongisi pe bilamba ya predoti mobali alobi nde tozokende boye predoti boye tozwa mbala moko facture
tozwa mbala moko facture toya nango mpo nga nde nauti Canada nayebo naza kaka na 2 mois ya makambo nyonso do naza kaka na 2 mois pamba nazwa facture tosala makambo nyonso nabala mwasi comme ça nga nazonga nakenda mikanda wana oyo ya libala tosala nakenda ngo pour ke na déclarer mbangu aya bandeko bolanda histoire oyo eko encourager bato mosusu histoire oyo ekotikisa bato mosusu mabe. Tonton Herma aye pe mokolo pe ya libala pe koki mokola ya famille mobale ke ko présenter na famille ya mwasi ekoki ba mema mi peti na ozone uo papa wana papa ya mobali ozaki likangu ya mwasi ayebeka mwasi ye moko ayebaki ne famille ya mwasi te pozaki papa mokolo bavandi famille ye boyebika soki famille ye mwasi azalaka nanu te babombaka mwasi babombi pe mwasi badiscuter na bango na pona prédote famille mobali lobi toza penza pressé tozobala mwasi na biso mbala moko mobali fo azonga a Canada fo azonga na makambo nyonso. Ok bapesi bambongo après dote comme na tangu babimisa mwasi babimisi mwasi boye papa crier papa lobi jamais non mwana nga koyi kobala Arlette te mobala bandi kolela papa il y a un problème alobi okoyi kobala Arlette te bala mwasi mosusu na ondima Arlette okoki kobala ye te. Mama ya mwa mobali wana bandi kolobela mobali na ye problème nini o libala mwana kobebisa makambo mwana te o eza problème nini papa moni moya bomba eza te papa moni ke na kobomba na ngai te na luba na ngai vérité na miswa batu alobi Arlette o azalaki mwasi na ngai na bimi na ye 5 ans pasi azalaki mwasi na ngai abandi koloba na famille Arlette nasalela eboye seri moka koma na mutuka nasombela eboye nasala boye ale o mwana ngaki kobala jamais papa simbi mwana mobali babimi bakei famille bakei Arlette atikala ya Arlette anatikala ami bomato asala nini soki alingaki ba o marié te soki alingaki papa wana te mais peut-être passé na ye elingaki rattraper présent na ye te passé na ye elingaki rattraper présent na ye te lelo ba jeune fille na TikTok bazobanga lisu te mobala bato zwa biso zaka ona pona mibala bato eza nango mabe te mais passé na yo un jour muta olinga yo longolo na pasi muta olinga bongiso na vie aozalaka muto aozalaka yebani na mobala bato yo lingaki papa bato ato moni sugar daddy ba sugar daddy yo bozoloba un jour okutanaka na mwana sugar daddy wana obebisaka vie na yo yaya wana nazoyebisa bino ti lelo yaya wana bala te yaya wana ti lelo abala te ya Arlette wana ti lelo nazoloba na bino yaya wana abali te azaka kipana bango atikali kobala te mais peut-être soka memaka vie na ye na loyenge te soka memaka vie na ye bien soka tambolaki na ye bien musu libala malunga oyo alinga abala yango wana abondela mobali lobi nakobima na mwasi abimi na papa na nga te nakobala yo te o tosalaki tosali tobimi me nakobala yo te ti lelo abala te yaya wana ti lelo akoma iki ya quartier bavie apprécié efutaka te oza jeune fille mema vino malembe tia vino na losambo nzamba yebi avenir. Merci na bato bolandaka biso na yaki ko partager na bino loko oyo pona ya Gabi esali pasi yango te ko partager na bino ndeko landi biso bande kino suka meka ko partager le biso o s'abonner so ina no s'abonner na chaîne na biso zwa ta ya ko s'abonner partager biso na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger nzamba lola ako pambola bino en tout cas ngana bino tokutani mbala sima soki Yesu Masia azongite o azana mato ya koyoka ayoki o azana motema kobomba abombi o pazana makoki ya kosalela asaleli viba memara yango na presete bomoni ya Gabi ndenga suki
epi babajara makambo ekomisaka motema mabe yango bomoni ya Gabi akoma motema mabe cible na ye koma kaka belle vie azonga boye belle vie anyata boye belle vie po ani motema mabe ilata esika. Merci beaucoup, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.